1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana manane sana, shana manana mayana saka. Papa, maman, ndeko mwasi pe ndeko mobali, yo mutozali kometungisama na maladie ya VIH sida, goitre ya kingo, hépatite, prostate, talakisi, weza kopesa lobiko yango yoye na lobi S4, 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 kisi, eza kobikisa, yoka ba témoignage kasi koboko la maladie te S4 ye pona kobikisa VIH sida, goitre ya kingo, hépatite na prostate, yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo. Eki nanga mazaki na maladie ba benga biso ya sida. Azaki so otali yo bobite muto okufaka sikoyo. Na landi docteur na nganza batindela ki biso bité na vanda kana poko na tala na ko docteur na landeli etina suka akoma ki fume escalette la ngaye escalette mozo ka ki muta okufa mais lelo tala azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi donc goitre maintenant na kingo na ku gauche et maintenant esali presque 2 ans. On a commencé à faire aussi la mer. On a mon avec des nabadix tellement à tambola qui va côté bien dans un nabadix qui court aussi la nabadix mais à essayer aussi la nabadix avec confiance. Malais S4 bien en homme la malais béné à couper pour l'année son endroit ça là. On a mon zone sous son ego témoigner na on a mon vraiment et on a bien dit bino boye on est sur dans malade S4 yango yo eye pona kobikisa yo moto ume la maladie. Kovanda nanda côté yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono oeza kotungisa yo. Senteme mabiso ne bala chapa na bala mamiwata. Film na biso yango ebandi troisième partie ya film na biso ya kita avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Caro 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka kasi awa baza ko rappeler biso ndenge nini film na biso na deuxième partie esukaki awa bayaki koyeba na sima que Enare esi akufa Enare oyo ayaki kofanda na ndako na bango ezalaki nde elima ezalaki moto ya musuni boete ezalaki moto ya solote parce que au départ kobosa na te soko talaki film malamu Enare aboyaki na ye koya mission oyo ba confiaki epa ya Adje to pe pa ya bakoko na ye aya koboma bana ya Ozas ye aboyaki pa lobaki ke bondoki na bango ezalaka ya kobatela ezalaka ya koboma te kasi banoko na ye basepela kite awa mama na ye aza kolela kilokola babomi mwana na ye ye akose venger kasi akose venger ndenge nini troisième partie yango yo landa yango zala concentré parce que lobby quatrième partie pe fait kozala awa mama kobelela reine mère yo nzambe ya bilima pe ya bibembe tobeleli yo bolimbisi yaka naza na posa na mona mwana na nga mwasi naza na posa na mona ye naza na posa na mona na mwana na ngai na ye ba nani ya bomi ye nare mwana na ngai na beleli yo kuta ba wei yaka zonga utamboka bilima yaka est-ce que nare yango yeyo abimi
moto abomi onde nani ogie mwana mibale ya oyato oyo azalaka kuna na secte ya oyo aje ye amelaka makila ya bana oyo bakufa ogie okende tabomi yo. Hey! Merci à toi les docteurs Kabeya kune pa ya docteur Bali Malebo Movie ya Pession Mbote awa toza en direct tozela yo lala buto lelo toko ye bandingi nini kolekela ye donc tala soki akokani na ngato te na kopeze lelo. Hey! Tala est-ce que maman Enare ayoki ke ongie noko ya Ozas nde abomaki Enare nzoka pe mama ya Enare yepe azalaka mota soloka soki ya nzambe ya bibale pe ya bilima yeyo abimi noko nge pe yeyo azo sentir mabe. Meilleur vœu na balandi nyonso ya Malebo Movie. Meilleur vœu sika ezwami bino ba mama ya Chango Lokunga Funa Muamba. Merci. Merci pe na ba mama ya Brazzaville Pointe Noire akuna na Angola na moni na Benguela Lunda Nord Luanda. Merci. Partout bokota la Malebo, France, Belgique, Suisse, États-Unis, Canada. OK. Wana abeleli okie. Pourquoi bobi mwana na ngai? Inyoyokwe. Ngai tala zonga esika yo wuti kende ko sepela na mwana na otikanga na kimia. Te. Nazo ebisa yo obomi mwana na ngai. Kimia kozala na mutu lokola yo te. Te mwasi. Nasa na ngonga te na ba menace oya malonga te ozosala ngai. Obomi mwana na ngai, ozokisi ngai. Pourquoi bomie? Na ko bomo ndongo bomie. Te, ngana bomie narete. Kanga munoko na yo. Tala munoko no. Nazo kosa te. Enare batinda kiye mission pa izogwe. Te. Aibisa ki bino te ka sepel na ye te. Kasa na posa na ngote. Te. Ye aibisa ki izoge. Mota molili. Moto liboso akomanda kabiso. Oya iyato aje. Que ye a continué ko maintenir alliance au biso de la kanango ya kobomaka bato ya boyaki ozo kosa yo pona ki mona nanga kene kufa pona nini. OK moi si pardon longwa sikoyo awa ngai iye no kome mwana liboso ya reine mère. OK oya pesa kapasi ko mekanga te na ko boma yo okosala ngelo kote Gana zali maître ya mipepepe ya bilima tala ndenge balimu babimi yawa tika ngai yo nani olandanga tina kati ndako na ngai ngai nakolanda yo pe nakosala nyonso kanga munoko ntongo na zoloba oko répondre ngai oui yakana la kisayo ngai iyo nokwe mwana liboso ya reine mère ya bibale oyo sali ngai bana na yo pe bakonyokwama okosala lokote selo kotala zolo komona okoyeba te ozana audace ya koya ti ya kolanda nga na kati ya chambre na ngai okosala ngelo kote onge nzoka Enare azalaki na ye mwana ngani oyo ya bomaki sikoyo awa 8 ans plus tard landa nini salamaki onge akoti conflit na bato mosusu kuna na mboka awa ndenge zalaka kaka mwa losambo esika bato basangani pona kosambela. Le temps pour moi ya kopesa ba meilleur vœu na famille Landu Mobimba papa Simon Landu motema ya mama Lisifuti na libota Landu Mobimba mbote na bino pe balandi na biso obukotala kabiso partout dans le monde. Meilleur vœu mbula ya sika Nzambe asunga biso e la biso pe esengo pe kimi okati ya mitema pe okati ya mabota pe tozwa o toza koluka na motema malamu nyonso awa baza na kati ya baaffermissement ndenge ezalaka mwa lisolo ya liloba ezalaka malamu parce que baza koloba likambo etali intercession eza combat parce que soki nzambe arevele biso mibomba mona ye esengeli na biso kosambela allo papa isoke mwana na ngai boni yo kuna papa naza bien pourquoi ozobenga sikoyo papa naza na affermissement fala ozela nazonga ndako te désolé mwana na ngai juste que na ngai na informé que moni soka sanza pe yango yo ba feti pe yango yo
esengela kotindelanga mwa kanyaka na ngai mbongo na nga mosolo oyo esungaka nga wana yango nalobaki nabenga mpo na rapele yo papa nabosani te nakotindelo yango esengela kutobenga na yo papa epuis mpo lobela makambo mbongo fosala kaka appel video nanango alakisi yo appel video yango It's okay. It's okay. It's okay. Osokanisa naza mpaka naza nanu naza capable de la téléphone na ngai naza nanu tout jeune BCBG. D'accord papa na yokio mais sengeli nanga na zonga na kati na ko rappeler yo kutu na kotindelo kaka mbongo yango bayo au revoir. Alors awa mama oyo azali kote ya bango kombo na ye Ozas oyo alongola zemi plutôt elongwa 5 fois pe ayaka kobota mais sima kobota abotaka mapasa mwana na ye moko akufaka likolo ya aje oyo ayibaka bana na bokoko na bango awa bako beta masolo ya losambo yo masolo nino betaka na baninga kaka kotonga kaka masolo ezanga tina oke ko partager ka bible ezalaka malamu pona kozwa likanisi ya moko na moko par rapport ya makomi o ezali na kati et ko raffermir ba lien entre biso ba Kristu pe ko lakisa biso nzela malamu ndenge ni ya kosala to ndenge ni ya kolanda tango kutana na likambo oko se souvenir lisusu ke likambo yo kutana nango lelo moninga mosusu pe akutanaka nango alors ekosunga yo kasi yo muto rate filme na TV yaka na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner yaka pe na TikTok na biso eleki malamu en tout cas na sepeli kutulelo nasana lisola malamu merci Seigneur nyoso leki kitoko en tout cas maintenant sepeli ningo zo salateo ni nyango na téléphone na yo banda ibandeli na suka kaka kobima na kobima eza bongo te eza papa na nga nazo benga ngai nyonso azo permettre nga tata na pema te ni nyango longue histoire honnêtement longue histoire mais na sana lisola malamu pona bino ni nyango sikoyo chike azo bimisanga lobi pour anniversaire na ngai réellement oui chike nde na nyango wana lisola sika wana makamba bolingo wana changement de fréquence nazo ebisa yo kutu nanu kutu tubando bela makambo te mais ata sérieux nakuta na ye oui na mona ya za sérieux un gars sérieux te ya solo sérieusement chikaza mobali malamu alinganga pe mingi ta lobi anniversaire nanga a planifier nyonso ka juste pour ka gâter ngai pour ka pesa ngai sengo nzambe asa motema malamu vraiment et puis nasa vraiment ne sengo nasa sur on dirait lobi a sengo libale on dirait peso le kabongo mais na yebité ce qui réellement lobi a salanga demande en fiançailles te yango zo rougir boye oto sepela libala libala loko sengo yango to peso déjà sengo nzambe baninga na ngai tozela ka lobi okoma tokoyeba te nazo biso osale nako nyonso nako partager réseaux sociaux kolemba ngai TikTok bako bloquer ngande ko bloquer pardon permettre ngana kenda ki ko s'apprêter tala ka lobi za mkolo malamu malamu papa pazali banda botika ngana kende est-ce que lundi awa azana rendez-vous na chérie na ye moi mokolo anniversaire papa zwaki mwa kanyaka alobi te abengisa maman babeta mwa tour kaka ndenge ezalaka nzoka maman aza kosuspecte déjà papa aza na programme ya kosala ye demande en fiançailles wana ezalaka sous surprise te mais ezalaka likambo malamu libala ezali likambo malamu kasi avant osangager est-ce que otali malamu est-ce que obongami parce que ebele basangage sans kobongama okomona moto abala me bondumba atika te okomona moto asangage na moninga monyokoli epai nepai avant kosangager na moto na moninga pour partager vie na bino ensemble bongama solo la peine na moninga na ba réalité oyo zalaka nango pour que yepe soka kondima asangager na yo s'assurer que andima ki déjà nyonso t'as la romantisme nzambe na ngai wana mindu lezako beta happy birthday to you, happy birthday to you, my sweetheart, happy birthday to you. Merci chérie, merci. Joyeux anniversaire à toi bébé. Chérie,
Bébé, merci. Merci beaucoup. Merci. Eh, Tchangwana. Déposez Angwana. Merci beaucoup. Merci. Eh, bébé. Bébé, merci. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je t'aime tellement, tu sais aussi. Moi aussi, je t'aime. Oh mon Dieu. Nyoso Yangai. Non. En fait, tu mérites mieux que beaucoup. Plus qu'un gâteau. Tu mérites plus que ça, ma chérie. J'aime. Je l'adore. Isaki Toko. Eh, t'es chérie. Ozo mérité Nyoso Oyo. C'est tellement reconnaissant. Dans sa pré, il y a comme mon bango liboso hôtel pour la ganga. C'est celle que je veux. Et les Lissingaï, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est là. Ni n'angozo comme les longinayo. Et l'autre côté, c'est juste que nous un peu trop heureuse. Nous sommes en malamuté. C'est là. T'es coupé dans tes. C'est pas grave. Peut-être la lumière, hein, des autres tout à l'heure. Parce que bébé, il y a des sangaï. On souhaite nini pour l'anniversaire, nous y a année, na personne. Je souhaite la joie, le bonheur, mais je désire tout ça. Mais à part ça, tu es déjà tout ça. Na katinonyo so ezali. À part ngai, on se pour ça nini réellement. Il y a des sangaï. Est-ce que vous avez comment na? Jésus, Jésus, nous sommes comprendre te. Mobali, tango kotala mwasi na ye, asomo na ye longi ya mama mokolo, elongi ya mama moko boye. Ni nango sali ne longi na yo, bebe na sali logo te, o ni nango boye. Te, chike ni nezo leka, zela te chike, te ko posa na pembe nanga te ko simbanga te. Ni nango zomo na longi nanga, chike, ozo kende wapi, ye bisangai. Te, na kofanda so te, tikanga la kende s'il te plaît, tikanga la kende. Chike ni nezo leka, elongi nanga sali ninyo. Chike, elongi nanga, esali nini? Chike, loko moko zene elongi nanga te, elongi nanga eza propre loko moko te. Chike ni nango ezoleka. Nzambe o. Chike zonga, s'il te plaît, reviens. Loko moko te ezali elongi nanga ezala ngo bien. Chike, Nzambe ni nezolekela ngai. Ni nezolekela ngai. Osas pardon yamba. Osas yamba. Est-ce que Olandi parti oyo malamu mokolo anniversaire naye chérie naye alinga senga eloboko naye pour la fiançailles atala boye elongi naye zobaloka elongi ya mama mokolo ozas na yebite nini uti koleka sikoyo nini leki lisusu tika utolenga atokene kaka sikoyo asundo linga na resto nini leki réellement alobi pe nini exactement tout ça tu vas donc passer un bon moment ensemble juste que simplement à télémi à expliquer que le côté pe alobi le côté le côté à keka mbala moko te isoke kitsa motema naso comprendre te naso milo bilanga moko na yebite na comme le quoi liboma na yebite nini komi ok na kosolola na chikenga moko c'est relaxé ça la calme explication rozala ça la calme naso kokuta na yo nazoya ndima te komelinga ndima te ba mama ya peka na Brazzaville est-ce que boza kolanda parce que tolobaki ya mbala oyo tokodiota bango tokokwanza bango soki bagangi te bakoyambula longwa na pongi longwa na goigoi chaque fois kobosanaka kosambela chaque fois ozongaka nsima mpe otikaka diable espace asakana na yo. En tout cas, na soutenaka bino mibale makasi parce que cousin nanga abenga kingai ke yo benga kiye mais osokisi motema na ye chike soki problème ezali soki likambo ezali malamu ko solola ensemble pe ko résoudre ango à l'amiable yango tina na bengisaki yo awa ni yango ekomi ni nezo salama tala madame Ozasi na ye awa parce que na respectaka yo parce que singi na honorer invitation na yo mais vérité est que motema na ngai eza bien te nakoki kocontinue relation oyo te naza capable de continuer yango te chike bino mibale boza bien boza calme et puis bozo souhaiter makambo kene malamu boza pe en bon terme bodiscutaka makambo eza malamu mpo na venir na bino est-ce que kokosuka kaka boye nazo comprendre mpe nini naloba nakoki kocontinue koseka te liboso na ye parce que esi na perdre attirance pembe na ye nazo tout soit capable de te kotala elongi na ye nazo kakanda nazo kama pe soki nazo tala ye
te sili nango na lembi na suki nangawa Chike, s'il te plaît, tala malamu oloba o annuler relation oyo ngana ko sepela ke pose moi pause comme ça ok ne ko réfléchir bien et puis peut-être to bandela lisol olo lisusu peut-être ko tambola pe makamé ko bonga pe ko changer makalisi na yo tala vérité zaboye nazo ressentir ce soit attirance mon côté pa naye nazo ke loko mon côté na motema na vérité yangwana nazo sentir na ngelo côté nazo monika lokola mutu moko normal alors malamu to kabona na biso. Comme ça, hier, continuer que ça la makambu na ye. Au lieu de continuer que forcer makambu. Moi, je pense que c'est fini. C'est fini, je m'arrête là. Chike. Où est ça mutu olingaka? Où est ça mutu? Oh, moi si olingaki obala, n'a pas comprendre te réellement problème est ça nini. N'a pas capé ko expliquer en moté. N'a pas na yebité. N'a pas ko kolobate où est ça na moté mananga. Juste que na zolobake. Oh na yebi, ça que n'a pas ko supporter yete. Te esengil na zonga. La musala nazo gérer ba contrat ya sponsoring à Malibu pour 2026 donc Chike s'il te plaît Chike s'il te plaît Chike rokendete Chike s'il te plaît kiti sa motema calme-toi osas ozomona osas nzambe atikinga osas tala kaka makama boye 8 baleka kaka boye mibali baleka kaka boye basundolanga kaka boye bengelanga ye Chike na yebi kitsa motema asa mukolo ebini naza nango posa bapekisaka adulte likambu te o tala nazo solola nayo mbala na mbala siko ekomi ngonga yo oyo kande na yo kanini parce que au perdre charme na yo odo se pelisel susté tala ndenge yo mopozo lata tala yo moko vraiment est-ce que lelo mwa salata ka susu boye odo sens ba couleur belé lokola bakata ba couleur rouge bleu jaune orange vert ozo ba susté moi salata ka boité oza jeune oza belle alors mobali nyonso oyo même akopusa na pembe na yo soki akuti boye akonyonga kaka tala oyo ya mbala suka tala kutu nako pesa sustolité mbalo nako landela yo lobby toko kende ngana yo toko kende spa toko kende make-up toko kende boutique te ngana linga kana ngaba produit wana te namona ke baby sa nzoto est-ce que ça qui toko te boye pour ça qui toko te tala ozo comprendre te ngana za yaya no mokolo na famille na yebi ndenge makambo tambolaka okosala oyo nyonso na zoloba na yo tala siko bato bazoko kasuko linga te witi baleke kaka boye et sengeli ozala tensionnel ozala désirable comme ça on parle nyonso tanga kotalo asepela yo katelengi isoki okomi lokola mpaka omi sundoli bwelikamba ngo nini ozomi kipe susu te isoki siko soki bakei foti ya nani yo ekoki tika kolela est-ce que yo kitoli yo kaka charge ya famille elamba malonga te mafuta malonga te yango mibali bakoki maye tala isoki wana 8e oya wuti ko sundola ye est-ce que viango ko continuer bongo isoki angali yo yo kapé moi pantalon yo kapé moi robe bango moi rose kota moi ba noir na ebité moto na guna ye bienvenue na yo en tout cas biloko ça kitoko en tout cas balamba ki bien na ebisa ki yo en tout cas yo puku tozwa ki na commande na ngai ngana singa crevette yo que senga dent na ebisio nzali kuna posa na liape lituma est-ce que omoni ebini na osalo surprise sérieusement prochainement na osalo surprise bien sûr normalement susukuna calme-toi d'accord ebini ne osama masikoyo ngana robenga yo semaine prochaine et puis comme ça tu koko prévoir nyoso calmement OK en tout cas est-ce que tu okoko nager na ko make pas de problème tout une piscine zela zata non appelo ozas pourquoi ozas azobenga nga sikoyo pourquoi allô isoke boni yo naza bien bongo yo ngapi naza bien na mona ki yo te mukula affermissement et puis ibsinga tende ni makambuleki ndenge nini kuna tala naza vraiment désolé na rataki affermissement na bosana ki koyebisa yo ke naza ki na rendez-vous moko nga juste que isoke déjà sur rendez-vous
6 mois kaka depuis auto kabwana mobali na yebi ouais ça moi différent ouais ça vraiment différent quand ça ils ont dingue ya oyo uto le kate na kotela kina garçon moko et puis alingi ngai asepel na ngai te nani mobali ya nkasi est-ce que na yebi bien sûr yebi et ça Bonnie Clark ouais ça populaire ouais ça na Instagram on a ça la succès Bonnie Clark na yebi à ça conseil conjugal. Bien sûr, oui. Esaïe. J'espère, Naza bien, Nayebi. Et puis, Nayebi Kaza divorcé. Et puis, a divorcé pour la bonne raison. Nalandi Masoloni Malamu. Mais il ok. Est-ce que vous êtes sûr aux as? Et ça, Nangolo Komoko Yoko s'inquiéter Nangote. Naza a 34 ans. Et puis, Boni, Asa na pose ça ko balanga. Alingin Gaï. Tala. Alors que tu fais que na tata nangai na présenter les bota pour makambi banda ça na poste ko s'inquiéter ko se ko craindre no lokote on t'a sûr ko va na escamo ko tala malamu no bonga mawo na ebso to so la sima merci na ndengo bengaki OK problème te kasi prochainement oya na koya fermement bayo désolé bébé wana ozas cousine nangai a s'inquiéter mingi pour nangai. C'est bon. C'est normal, hein? Bande kono va s'inquiéter pour nayo. Bon, sikoyo. En tout cas, tu as passé une très belle journée. Bon, alors, est-ce que vous avez posé nini siko? Posé nous anini. Ok, motu na ndenge nini te. Nata sincère. Alors, il peut être sérieux, il peut sincère. Nini vous allez posé sikoyo pour que tous salons ensemble. Parle-moi. On a posé la que vous avez posé ça que na toma téléphone étage na sokola et puis na lala na se reposer. J'espère que you peut singolo zonga. On go bani par là. Oui bien na zolo bela, oza mukolot. Oza pi mona maele. To kende to se détendre et puis voilà, on va passer encore un bon moment. On va un peu s'amuser. Juste s'il te plaît. Té Boni. Tala na sala qui promesse me pa nzambe. Kengai na kotika la mo seka kino mukola libala na ngai. Alors zala patiente na bala. Te. Na yebi ke osala ki promesse pa nzambe kotika la mo seka kino bala. Sikoyo. Est-ce que yebi ke l'unique et le ko sala ki ke o séparer na bala na. Ezaka baguette. Tala. Na so libala ezaka bag na musapi. Tala. D'après ma recherche, on a découvert que 95% de couples basanganaka ensemble kaka ceux qui basent dans intimité physique. On les a statistiques. Alors, ma bien quand même psychologie amoureuse intentionnelle. Alors, il y a une relation amoureuse nandenge ya physique et renforce ka moi ba lien et intimité mais makana libala. Parce que ko simba eza langage ya mulimo ya bolingo na kata moto. Mais puis le lobby que qui m'a fait ma soumbo qui m'a bondumba tala c'est là honnête envers yo c'est là fornication na intimité est ça différent. Est-ce que yebi que fornication yango ekoti saka neti bat oyo ba yebanité o ba sakani kaka mais biso yo nanga iso sali chouato et puis tolobi que tozo kinde kino libala donc et ça fornication té wana ezali kaka prendre un peu de temps un peu de plaisir. Est-ce que vous comprendre en gros parce que est-ce que c'est comme ça moko te na so ebisa fornication ba tebe ba sala kango ba baza ba chérie ba ninga wana ba sala la fornication mais yo nangate et puis il y a une angeza gravité te n'est-ce qu'elle peut qu'on réfléchir na le lingi le bien ngo bongo te wana za moko ya ba cour à sagesse autozoaka oui te koki tala non na pesa mutu sagesse na zo peso sikote eza manière na ngai ya ko transmettre sagesse mobe pour que yupo comme na dimension à réflexion o ngala komi nango na peso ngo kuto fele hein yo kangai isoke na sana posa ko bala yo pe na ko bala yo on s'assure bien sûr tala sœur en Christ ndenge ba ko lempa ye moral ndenge ba ko kitisa kondima na ye yango na yebisaka bato ndenge fongolaka WhatsApp na yo chaque matin. Est-ce que okoki kosala ki exercice na tongo soko la muki avant fongola application na yo ya WhatsApp fongolaka nanu ya Biblia tanga ta verset moko
isoki mwana na ngai boni yo. Bonjour papa, naza bien. Boni yo pekuna. Naza bien o. Isoki. Oyo voix ne komi kilo boye. On dirait mutu moko banda tongo na liete. Est-ce que ça bien? T'es papa naza bien. Naza nanga bien réellement. OK, problème Théo. Juste que nanga kana tuna à propos il y a présentation pour na makamna libala. Est-ce que ndenge nini? Papa ezo kende bien. Tokoya na weekend oyo. Bongo malamu. Nazo zela. Nazo komo konte mikolo. Namona bakoko na ngai. Bayunga na pembe na ngai. Batungisa ngai. Papa, yo na bakoko. On dirait que motini kangamba ngombango na bala kaka. Pour que yozo kaka bakoko on dirait ba makako ba matanzete. Nazo ebisa yo. Omoni biso balobaka. Moto ya bonya alona kanzete pour que mokoleko bola mokoleko koleko bota erobota ya fandaka na se azwaka mwa kimia bana na yo pasa bakoko na bango pesa nga kimia papa na yo kiyo yo na ba proverbe ya mboka na yo kiyo toso ya kalate. D'accord mwana na ngai, bon voyage na to zela bino papa na komi kutu pressa ko mona yo. D'accord papa na ngai, bye, au revoir. Mwana na ngai. Mwana na ngai. Aya. Ngape na koma pepe. Na koma koko. Koko nyonso azalaka nesengo. Ya ba koko babotama pour que yepe a koko et pas koma koko. Génération à génération. Bongo ezalaka malamu. Tala mokolo libala, mokolo ya introduction, mokolo soki ya présentation soki pe ya date. Ezaka kalibala yoke sengo ndenge zalaka boni ayeko bala o namoni makasu ezalaka ba partie belé mais ezalaka kaka moko wana témoignaka unité ta symbole ya unité, harmonie pe bienveillance. Exactement. Nasa na posa yako pesa makasu oyo et pas invité na biso. Je pense que na bande pas ya papa. Tala mariage coutumier. C'est le mariage où on a malebo na lingaka koleka ba mariage nyonso. Pour wane rappela kabiso esika to utape o peso ki tozaba nani. Okoko boya nyonso kasi bokoko okoboya ngote parce que yango eza origine na yo esika outela. Tala makasu. Papa. Ebisa biso. Tina nini pa na biso ba yego sala. Tina boyi na bangwa esa nini yebisa biso boyi malamu na bino. Merci na pesi bino so mbote lo sako na bino nazala po sako yeba eloko nini ememi bino awa mokola lelo na ndaku na ngai na biloko ebele boye nango et puis comme ça tokoko solola to batina boye na bino parce que nde nazomona bilongo na bino nazomona tina boye na bino mais nazala posa boloba tina boyeli awa bino nde boloba bayeke na ngai mbote na bino banso mbote bato na biso balobaka kuna na mboka na biso ya Edo ke soki omoni makaku akiti na nzete akiti tina se seke alandi bitabe na yo ezaki na nzete alingaki alia ekwe na mabele yango alandi yango bino boyebi oyo nini ekoloba engelobake soki omoni lapin na moi makasi boye c'est que yeba bazolanda lapin wana to lapin azolanda nde loko omoni mikolo ngongo osikoyo eza siko ke lapin azolanda eloko azolanda carotte na ye eloko eza ya ye donc engelo bakete oh lelo tozoloba lelo eza lapin te mais eza lapin oyo abongwani moto lapin abongwani moto bayike na ngai mwana na ngai bosomona awa boni alobeke amonaki akutena mwana mwasi moko ya kitoko na kati ya lopango na yo oyo kombo na ye Isoken. Et puis ye aye asepeli na ye yango tina boye na ye awa yango moni lokwa tradition sengaka boye tina boye na biso awa yango wana pona mwasi ya kitoko o ya monaki comme ça na koko vanda tina boye na biso awa yango wana. OK boye malamu na bino na pesi bino nyonso mbote kombo no kutu ezalini jeune garçon Boni Boni d'accord boye malamu na yo Boni sikoyo ekozala malamu na benga mwana na ngai
comme ça. Yo loba na munoko na yo, ye pas loba na munoko na ye soki ayebi yo boni, soki pas lingi yo boni, comme ça, boko vivre vie na bino mbale pour na libela. C'est qu'on a seko. Awa, boyebi kinzonza ngo ndenge ezalaka. Isoke ye yo penge bungebu. Mwana nanga yo. Abaluki elongi ya mwasi ampaka. Abaluki elongi ya mankoko. Ba ça ko comprendre te. Ya yo mwasi ngo ko balande yo. Mwasi elongi kuba boy. O mpaka te. Yo zo loko pona ba jeune fille monite. Kaka mpaka ndio ko bala. Telema tokende. Oyo zabuzuba telema tokende. Na lobi telema tokende. Mais to si te boke wapi yo? Boke wapi yango? To si te bo c'est la boya ki isoki ye yo te. Isoki ye yo. Ni nango. Vous êtes étrange. Boni mon cœur ok. Isoki mokolo ya libala na ye. Abimi po mobali apona andima ke yeyo. Papa, on ngolo bani yango. Pourquoi tuzokende? Te pourquoi fani kimia? Mama même si mukolo na ngai te. Yo so mona. Oh même biso musika kuna to ya pourquoi embarrasser biso? Yo ngo pala mpaka wana. Te ndenge ni bozo mona mpaka. Est-ce que tel na benga ye mampaka to na benga ye semeki na ngai. Asa na 34 ans. Est-ce que ça fait clair? Moi je suis dans le col à 60 ans, sur 80, n'est pas que déjà. Moi je suis Koko m'a conseillé conjugal au tel n'est comme si on parle de mécanisme ya qui africain, on lui donne pas l'ampaka, sugar mommy, ouais je suis dans le col à ndoki, nazo bisa yo, ko bandalelo, et c'est na oyoka, so ko zana posa ko bala, manko ko wana, ngai na batu na ngai, ngana libota na ngato ko sunga ote. Toko yate toke na biso tokei tikana na mankoko na yo na place aboni okosala nini mwaso vandaka na ye 34 ans kasi mokola libala libota na yo babengi ye mankoko parce que bango bakomona ye elongi ya mpaka mais eza mbala liboso te esala mela ye bongo mwana na ngai makambo ebando salama. Uta mukolo nini? Combien de temps? Maman, papa, 8 ans déjà. 8 ans déjà depuis ma camboise au Salama. 8 longues années, papa, de souffrance. Son ina regret. Naso epate. Pendant que nga nazo mimona na ça irréprochable. Mi bali nyoso so ki ba balangai. Ba ki makaka pona likambalo lenge oyo. Na ebité. Ne ba kapete ni nezo lekaka to ni ne laisser pas sakana sima soka comme kama kambali bala okomona na koma kalokola mpaka et puis nyo se bebaka nyo se ke na kaka bongo na perdaka na revenir ka zéro papa na ebité na situation oyo nakosala nini sikoyo papa on ngolo baké 8 ans te oyo zungonga mingi vraiment likam oyo e omeli mwana nanga mwasi onyo kami makasi onyo kami vraiment tika kolela susute kolela susute kiba na mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo atika telecommande totala isoke akosuka wapi. Papa, il comment quand tu as changé, il comment quand tu as sala mama la mundenge na zolingela. Papa. Isoke ye ma benini réellement à sala pour que chaque fois soit comme il peut menya libala ekimakaye abimaka akoma ke longi ampaka. Moi nanga mwasi. Comment tu msamate? Ngana ko sala quelque chose na likambo oyo. Na kolukela ngo solution. Oui, ndimela ngai. Ndimela nga na kolukela ngo solution. Papa, solution ino koluka exactement au sala nini? Papa. Mwana nangai. Nazebisa yo soki likama euti na ndenge ya esprit. Alors, esengela kozonga na source ya problème mwana ya bilima pona kolukela ngo solution. Oyo, ouais ça va faire normalité. Ouais ça faire spirituel. Oyo, ça sort spirituel. Alors ba kataka yango spirituellement. Donc zawana, ça très puissant sort ango. Papa sort
papa ngolo bake balakelanga mabe eza lakeli est-ce que landi isoke mwana nanga mwasi kitisa esprit na yo kitisa molimo na yo sala calme sala no calme c'est détendre kolela sosute ngai naza tata na yo ngai na kosala quelque chose na likambo oyo ngai naza papa na kolakso ke naza papa na yo na kosala quelque chose tala ngai ndenge na lobi na kosala quelque chose na kosala papa oza sûr oui naza sûr okokoma libre d'accord papa iniyokwe yende muto déclencher bitumba oyo ngai na jure okosilisa yango te ngai na koboma yo. Est-ce que au comprendre esika problème ya isoke mwana ya ogie e banda kuna mama ya enare alobaki ke ongie nde motaboma mwana na ye yango ye alakaki ye ndenge ye anyokwamaki likolo aliwa ya mwana na ye ndenge pe ye pe onge akonyokwama mpona likambo oyo etali mwana nene iye kono ogie oyo kosala nini awa oza na posa kokufa olingi odaye te yo na ngato yebi ke yo okoboma ngai te ye te ya solo nga na bomaka nzinzi te me ngai na koko tourmente nzinzi napesa ki pelekese ngai na kokanga bango na kotia bango na cage iye nokwe libere moi na langa mwasi na ko libere te na se ya moi oyo mutu moko te ako libere tia kufa ako tikala komona ndako ya libala te ata molili eye ngai na latisi elamba oya ngai soni ekolanda ye partout na linga komona na ngai mwasi asa héritage na ngai asa esengo na ngai s'il te plaît libere bango na ko libere te acha za na besoin makila oyebi pax otozalaka nango wuta bokoko na ngai otosala na aje acha za na besoin makila pour que alliance na ye et persévérer alors moi nanga sengeli abala pour que na pesa ye bana bakoko pour que aje azwa pour ngana continuer ko vivre na za na posa ko kufa te tala nge nazo kufa tala ngai libere monya na ngai mwasi comme ça koko bala abota bana apesa nga bakoko na kolia pona vivre ozazoba yango tina yo za na posa na libere mwana no mwasi menga na pensa ki kolingaka mwana no ya mwasi nzoko yaki nde awa pour que olia bana na ye omela na mokili te ngai jamais na kolibere ye aux égoïste tala motema na yo ezaka kamabe ezaka motema nzala motema bondoki alors yo so luka liberté pona o continuer ko demeurer na ténèbres soni na yo s'il te plaît na bondelio libérez moi na ngai ya mwasi s'il te plaît libérez moi na ngai ya mwasi te oko bondela ngai susute na za na trois na ngai malédiction za déjà scellé tala ngonga nyonso ya souffrance na ye ekokoma récompense pour ambition na bondoki yo okobikisa mwana na yo te parce que oboma ya ngai kende avant que mon pepe emema mwana na yo pour que osonga lisusu mpe awa te akufa libela. Est-ce que au comprendre le vrai problème ezali awa problème eza que onge abomaka enare mwana ya mama eyanokwe yango mama eyonokwe yepe abwakela isokwe sort que ye akotikalaka jamais kobala alatisa ye oto bengaka couramment peut-être masque de vieillesse isoke ekoki nango nazo comprendre te pourquoi nazo comprendre te nayebi te pourquoi bango basalaki bongo nazo yeba te tala yokangai c'est juste que et ça que mes parents des fois bazalaka un peu bizarre un peu compliqué on se comprendre nayebi que exactement juste ça problème moko conjugaux normal oyo comme ranongo na batnyonso honnêtement nazo yeba te na koko ndima te ba parents nanga ba kokaki ko réagir bongo est-ce que yebi que na libot na marche nanga liboso makamba bwepe salama kaka yango même likambo e salami na oyo ngai na salaki choix mama nanga boyaki papa nanga boyaki
kaka ndenge ba réagir na oyo ndenge ba réagir saki na owana tala oyo expérience na ngai alors nga nazo planifier to luka solution stratégie moko boye comme ça toko sala ke ndenge toko s'en sortir na problème ango sala calme na ebi nga na saboni Clark ba benga rango si Clark C problème plan C quoi oso comprendre nyoso esenga kaka moi kondima yo sala kaka na kondima tokoki kofanda boye te totala est-ce que oso comprendre il faut la caprer à ça quelque chose pour qu'on réagir, qu'on contre-attaquer. C'est la vérité. C'est la vérité. Et puis, il faut toujours OK, prêt à tout accepter et tout combattre, tout rebâtir. Attends ce coup. Il faut après à repartir à zéro. C'est ça yo. Attends ce que zomo nezo simbate. Alors, ngai na koza la na position na yo. Ngai na lobby et ko simbate, ngai na ko bala yo. On assure que ko kitenga te. Ngai na so ebisa yo ngai na kotika yo te ngai na kotika yo te est-ce que zo kanga itala ngai Bonnie Clark na kobala yo yoka est-ce que ozondi melangai oui est-ce que toi on talanga ne longi ozondi mela abaluke longa mama koko les sous Jésus Ninyango. Boni. Andimite à Sokolibisu. Et ça, on dirait météo, hein? Moi, Moulungue, ça m'a makasi. Yango, ça, tu dirais moi vertige. Là, ça, on a pour comprendre que. Bien sûr, les Kamalamu. D'accord. Bien sûr, les Kamalamu. Jésus. Bébé Ninyango. Bébé Nini. Jésus. Boni lobelanga te ni nango zoleka alati matala alongoli azomona mwasi na ye elongia mankoko Jésus bébé s'il te plaît parle-moi yebisanga ni nango bébé s'il te plaît parle-moi je suis ta femme te bosana ba principe et aussi mbatem bébé linga kanga nte et aussi mbatem Boni, s'il te plaît, Boni, yebi sangai, soli sangai. Oh, Boni, t'es désolé, hein? Okuta na mobile robala yo, hein? Moni, tala, okuta na mobile robala, ngate pardon, na robala manko côté, pardon. Boni, t'es nabi to robala yo, tikanga la kende. Bébé, nabi tikanga kimia, Nzambe. Boni, s'il te plaît, Boni oh. Boni, Nzambe na ngai. Boni tala osali ngai, Boni. Nzambe o. Est-ce que oza kolanda onge alia enare mwana ya mama eyokone. Mama eyokone alakela isoke. Mabe alatise masque AVS chaque fois ko beta kali solo ya libala na mobali. Mobile ya komona kaye longia mankoko pe akokima kaye atikala kabongo 8 ans na ba relation nyonse kenda kaka bongo isoke koloba bongo te est-ce que maloba ote maloba za na pouvoir momo inanga ezo se crouler kaka boye ezo se fondre na yebite pour comprendre ngate mbala oyo c'est encore de pire en pire baboti ya Boni bakizonga kina kanda ba po libala oui nazo ebisa yo. Ça c'est de trop. Je suis tellement embarrassé. Non. Nzambe. Boni alobi kasinini te. Boni alobi nini te. Boni azaki na mauvaise nouvelle te. Yazaki ne calme. Boni azaki ne calme. Te. Situation est comme incontrôlable. Moi, je pensais que c'était juste quelque chose d'apparence, que tu pouvais changer ta robe, que changer ma make-up, ma plante, dès qu'on a bon ça. Mais comme très scandaleux. Parce que, mais pas les belles pourquoi bazo sont de la yo. Et puis, Boni a commis nandaku, il y a papa na yo. Pour que bassa la libala. T'es, comme vraiment très encombrant. Oui, comme c'est un truc que l'on a solution. Réellement. Oui, nazo ebisa yo. Papa n'a pas bongo qui a coloqué solution que sengeli pas la barrette spirituelle pour que pas empêcher pas kata lien oyo pas kata nyonso oyo sala masouté bariti pas ça elanga barite
Bon, comprendre, Barit. It's okay. Osa mo Christou. Et ça n'a pas gravité. C'est juste que ma rite spirituel. Et puis, ngana kozala katité, na rotina kaka mbongo, papa okende, basala, bikila kilawana. Te, nous a croyante. Ce qui kaka mbongo na yo, et continue na kati makambwana, et ça le faire partir na makambwana. Différence c'est ça te. Tala, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, et le biboye. Comme bomi kotisa na kati makambo ya croyante. Il y a non croyants parce que ce que me côté ici, c'est la anarchie na kati l'église parce que ténèbres na lumière et quand vous allez scamoroter ce continue mbongo et ça le continue na makambo ténèbres continue na mbongo te ce que bolingi na salanini vina ngeko continue boyete et koki isoke ndimela kaka nzambe ndimela nzambe est-ce que besoin la place nanga ekoki tika kolela ekoki nango debi yebisa isoke tika kolela eza facilité 8 ans 8 relations et kaka boye yo na place ya isoke est-ce que kozonga mboka basala yo bikila to pe kokende ecclesia oza ba solution papa moi nanga mwasi papa oyebisa kinga te koza koya o nayebisa ki naza na posa ko protéger yo o protéger nga oui nalobaki yango naza ko penser pe ke na kosala ngo papa soko zobanga par protection ba solo ka bakisa mikemki mboka papa naza intéressé te na lingi nanga pa ngote kanga mnoko na yo mwana oyebi nini kanga mnoko na yo oza na posa o vivre vino kanga na ba tourment na ba mipepe wa mbonge e komplikaka yo ba ndoto na yo ke naka ko fele bongo okobala te. On est à normalité, c'est spirituel. Tikanga na zo solution. Makamyo zolo ba awa. Et ça na bokoko. Oyo science mon akate. Et puis ceux qui ba monyango ba kokoko biki sangote. Et sengeli na salela yo bikila kila moka makasi. Oyo ko protéger yo. Et longola soni na ba reproche oyo eza na kati ya ntoto na yo. Ba chango ko tia na zebisa yo. Tourment. Soni et kozala musika na yo fido bobimba. On est à l'unique manière autre solution. Papa zilananu. Est-ce que moi zate OK tikanga papa na kokota makambo te. Est-ce que nzoto ngo za yo to yangai? So ni za nani ya yote? Pourquoi na kokende kosala na nzoto na ngai? Yonde muto za na posa ya liberté na kosala ngo de yo pour koma libre mwana na ngai. Papa na ebiso na za mo Kristu na kokota na kati makambo yo te. Te ilanda ngai. Ya mwana muke we makambo te oyepi eloko te. Yaka na uti mboka kaka pona koyoka biloka yoka na yo bilobaloba na yo yaka tokende. Merci la fan zone de Brazzaville, fan zone d'Angola, fan zone de partout. Merci Nabino Baye Bosso. Oyo bo continuer à kopesa nga confiance ya kotalaka ba film Malebo kasi 2026 ba surprise pezali ebele ba concept pezali ebele s'abonner pe la nabiso toujours na chaîne partenaire na biso et ce qu'on kota la biso ce qui obungi ngonga oh to le kaka eza simple benga Malebo to pe benga numéro à chaîne to yebisa yo ngani no kota la kabiso kasi ce qui aura te biso na TV yaka na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV gai nazo kotisa yo na kati ya ndako oyo obatela mwana na ngai ya mwasi comme ça akoma capable akobala pe akobota banda. Comme ça, tu as makila ya komela. Papa? Il se kakuti papa na ye. Papa, oh, loko ni nango. Oh, biloko ni. Papa, biloko ni sala awa la katanda kunangai. Na ebisa ki na zana posa ko kota makambo yo te. Na zana kota posa ko kipi makambo te papa. Bibisa biloko longo la ngwa. Kanga mlongo na yo. Nini oyebi? Oyebi nini? Tala. Ngana ebisa ko depuis kala. Kende ko lata. Côté comme ça tout ça la bakabango bang na fortifier yo. Est-ce que o lembi sonyo te papa s'il te plaît so biloko kende ko déjà pesolo babe boni boko kongo za la ka solo mabe na ça la posa biloko nyo sote papa na ça la posa biloko na kata ndaku na ngate tele mwana oyo ni nango kendo la ta isoki ningi na biso songawa papa na ça la posa biloko na ndaku na ngate na ça la posa biloko te
Soki film oyo sepelisaki yo topesa merci na Hervé Landu Métallique papa na Simon na Luxi Caroline Esther Samuel Pisabeni na bafilm kitoko boye na kati ya mokili oyo élégance eyebanaka na moindre détail eza na esika moko awa na Kinshasa oyo kokomisa bilamba na bino peto ekoma momesano awa epa na biso chaque tissu, chaque couture, chaque elamba ezalaka traité avec respect et excellence. Ba expert na biso oyo ba misana ba technologie de pointe oyo tozalaka nango ezalaka tellement précis kaka pona kozongisa bilamba na bino na lolenge oyo bosombelango na lolenge oyo bino bolingelaka yango. Costume sur mesure, robe de soirée, chemise délicate, top et tenue de prestige na bino, chaque pièce ils ont retrouvé fraîcheur nango kasi. L'équipement moderne na biso pe ba produit haut de gamme et respectaka ba tissu na bino, même le plus exigeant biso. Et si to commande à niveau professionnel ko bosana te. Bo confier biso ba tenue na bino, bilamba na bino, nyonso bo pesaka valeur pona élégance na bino et pa na biso na horizon net pressing toyebi kokomisa nyonso wana ndenge sengeli ezala. Yaka na avenue du Cercle numéro 11 juste na immeuble plus 243 derrière cimetière ya Gombe. Zwa numéro na biso plus 243 82 52 02 046 elamba na yo ezungi ngebungebu kaka ndengo lingaka 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana manane sana Shana manana mayana saka